Monanga Innocent Chouami ya Lolo Christophe. Soki olingaka ngai. Soki pe olinga no ngai te. Kotaka na YouTube beta ya Lolo Chouami TV. Ya Lolo Chouami TV. Cliquez na s'abonner. Pardon. O s'abonner na ya Lolo Chouami TV. Et au salanga bien. Et au salanga elengi. Au salisangai. Ya Lolo Chouami TV. Na lingina mona bino ebele. On a posa otala théâtre. Olingo yeba actualité ya mboka. On a posa oyeba makamba musique. Kota na ya Lolo Chouami TV. Peuple congolais. Bah congolais partout dans le monde, bisogna tous s'abonner massivement à Ya Lolo Chouami TV. Ya Lolo Chouami TV, bah télé-réalité, bémission, bah théâtre, bah gag, nyonso etali comédie à RDC, s'abonner massivement à Ya Lolo Chouami TV. Ya Lolo Chouami TV, mon pepa sika. Ya Lolo Chouami TV, check. C'est pas pareil. Ok, s'abonnez-vous massivement à la chaîne. Oh, ya Lolo Chouami, ya Lolo Chouami na biso moko. S'abonnez-vous massivement à Bokomona Biloko Kitoko Bagaga bien. Vous verrez vos comédiens que vous préférez dans la vie des natures. Donc, s'abonnez, c'est bon. Na mokili so mutu boyokelanga ngai faut yokelanga pour un petit frère Jésus-Christ, l'homme qui n'a pas de microbes. L'homme qui n'a pas de péché. Mais bon, c'est la ligne. Vous s'abonnez à Moko. Chouami Ya Lolo TV. Hein? Abonnez-vous massivement à Chouami Ya Lolo TV. Vous s'abonnez massivement à Ya Lolo Chouami TV. Ya Lolo Chouami TV nde makambo, nde masolo ya kitoko, nde ba émission, nde ba théâtre ya kitoko. Vous s'abonnez massivement. Bisous. Na bino nyonso. Eloko kaka moko nazo senga bino. Eloko moko. To s'abonner na Ya Lolo Chouami TV. Eza chaîne oyo ezo l'exabiso ba théâtre ya kala. Vous s'abonnez massivement na chaîne na biso ya kitoko Ya Lolo Chouami TV. Boyebi Ya Lolo Chouami TV. Boyebi ndenga komaka. Boyebi film na ye, boyebi chaîne na ndenge zalaka. Apesaka makambo. Vous s'abonnez massivement na Ya Lolo TV. Ya Lolo na biso Ya Lolo na biso moko Vous s'abonnez bokoto. Abonnez-vous massivement chez Ya Lolo Chouami TV. Abonnez-vous massivement chez Ya Lolo Chouami TV. S'abonner, c'est bon. TV de makambu Ya Lolo Chouami TV. Ya bilo comme niveau ce qu'on a likolo Ya Lolo Chouami TV. Babi Ya Lolo Chouami TV nde makambu. Babaki yenda kofongo la chaîne te. Sia. Ya Lolo Chouami TV nde makambu. Babi ba fwani ya Arlette. Buninganga mingi. Arlette ya yesusu awa. Aye lisusu na Ya Lolo Chouami TV. Vous s'abonnez vraiment ba film kitoko, ba gaga kitoko, makamba kitoko bino bolingaka. Beaucoup tango awa. Na Ya Lolo Chouami TV. Onde TV. Ba film elengi, ba gagi ya gu, ba film ya sukali oyo kozongisa bino. Donc oyo pe sabino plaisir vous s'abonner massivement na Ya Lolo Chouami TV. Ya ngone makam. Ya Lolo Chouami TV. Donc il y aura tout là-bas, il y aura plein de choses. Donc vous s'abonnez massivement. Naomi Lokwa, je vous invite tous à s'abonner sur Ya Lolo Chouami TV. Basala basit bakosa vieille, ba garçon swag baye. Ah ouais, ça likambo expression corporelle, faciale, diction, Hollywood ya Congo. Na Ya Lolo Chouami TV. Ya Lolo, umela. Ya Lolo, umela vana na kiti na yo kwa, vana na kiti ya mbende na yo. Awa toko lata bilamba. Awa toko jouer. Ndenge na ba jouer te. Ya Lolo, Gilles César, capitaine de l'équipe, acteur principal nae.
Naye ya lolo naye. Bana poto. Rendez-vous ezao. Première film et tina dernière film à filmer. Bon mon featuring. Nebo s'abonner na Ya Lolo Swami TV. Quand on parle de Ya Lolo Swami TV, c'est que li kondi na bango. Mutabanda ba makambo wana. Ya Lolo blague que Ya Lolo Swami TV. Mona ba dimension ba film. Beaucoup vivre ba dimension ba scénario. S'abonnez-vous à Ya Lolo Swami TV. Ya Lolo Swami TV. Makambo. Filme bandio, la cala, 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 filme bandio. Merci beaucoup, chers amis internautes. Abonnez-vous massivement na chaîne Nabiso Esika Tozali na Ya Lolo Swami TV. Ya Lolo Swami TV Tozali wana pona kopesa bino ba formation, ba information oyo ezali sur pona ba commune to pona ba quartier na biso ba to tozali libanda ya mboka. Ba otobima kala na ba quartier na biso totika yango toyebite lelo soki ekoma ndenge nini yango wana biso awa na Ya Lolo Swami TV tokitaki na mabele na commune ya Selembao. Na commune ya Selembao toye na se penza na yebite toza na quartier Konde pona ko lakisa ba oyo bazali mingi na libanda ba uta na quartier Konde lolenge bino botika ka quartier Konde na lelo ndenge ezali en tout cas différence ezali makasi. Na yango lokola différence eza makasi. En tout cas tozali devant la caméra est bomba kate. Toko filmer tout à l'heure, tokozo mwa batu bakoloba par rapport ya quartier Konde ndenge ezalaka na lelo ndenge ekoma. Na pesi mbote na batu nyonso tu baza abonné déjà na chaîne Oyo. Abonnez-vous massivement na Ya Lolo Swami. Ya Lolo Swami TV. Mon ami Ya Lolo Swami TV, abonnez-vous massivement. Na pesi mbote na batu nyonso balingaka ngai Fanny Sosa. Bakiselanga calibre 12 pona lingaka ngo na lingaka nde calibre 12. À tout à l'heure to découvrir nanu mabele ya quartier Konde na commune ya Selembao. Comme ça bino batu boza libanda bomona ndenge nini quartier na bino botikaka ndenge koma lelo ba difficulté nini baza nango oyo baza na posa ya lisungi parce que gouvernement penza à suivre Fanny Sosa lumière. Bino boza ba habitat ya awa ya kala boyebi quartier bien monde balobaka ndoki penza ya sika soka ye bandoki ya quartier ba oyeba ye. Cela veut dire quoi? Kotoyo eza quartier toza kaka na Kinshasa, toza un village te. Alors Kotoyo bokoma lokwa batu baza na village. Tandis que eza na batu mo pe babimaka na quartier oyo, eza na batu oyo babima na quartier oyo, baza pe na mbongo, baza pe bazo me bazo sunga na ba commune eza déjà développé. Tandis que bino awa bosabe na posa bokoma développer nini oyo yozo yebisa na batu wana to batu o bazana ba organisation bakenda kopesa ka batu bakado ba nini so ba komi na quartier faut basala ndenge nini pona kosala ngo. Bon awa d'abord tozo yokana te bato tozali awa toza faible ce qui mpe mbongo ezate ce qui peut volonté tozo comprendre te. Or il a fallu tout ça l'effort. Et tout l'État va y a atteint musala biso moko to sali bato quartier. Mais si koyo biso moko d'abord tout ça faible. Ndakisa toujours la maman et loko moko boy to pousa na mo pembe na kalam. Oui. To pousa na pembe na kalam cher ami internaute. Tozo pousa na pembe na kalam poto mona ndakisa oyo papa alingi ala kisa biso parce que eza pasi
eza pasi mpona komona babiloko ya boye toza na place oyo eza na kala motu ayeba yaya eza da baveni bandako ya bato ekei tala nde tiboye tala nde tiboye bandako ekei pardon ndenge tomona boye eza baparcelle ya bato ekoma bamai baparcelle ya bato nde tiboye mai ekoti na bato badimi batika balupango na bango kaka boye tala ekoma bamai repêché na bamai oyo bazo bambisi oui papa hein bon c'est faut yeba origine ya mai oyo efandi awa mpona nini tokite na se mama babosabila mpona quartier ka bakutu oyo mbula so ebeti awa esili mbula so ebeti awa quartier ebebi nga po eza kitala gani muna aloba nga po eza kitala gani ndiki mayaba nga muna aloba meme bajan ya commune na biso abajan ya brukumete ya commune ya Selembao ata moko akitaka awa te soki omoni bajan moko ya commune ya Selembao akita oseka ye koteka lupango azwi commission aye awa mutu moko ya ndenge wana kaka ye kosomba toka mwa ete na lupango ndo omona aja moko ya commune akiti awa to makelele moko bato moko baweli ndelo nde nsima na ngai ye kokabula bango maza tano mukanda moko te obrukomesi asali oyo aliki yaka koteka mapango awa na mindonde koyaka estce kote oyo boza na badepute te badepute aza koyawa oyo nani oyo suka igona president tingi te tingi kota kitaka tingi tomonaka ye te ye depute ntingi tomona ye nano te na oyo oyo bavotaki denema awa nani na Molière akite awa te akite awa asuka igona prince bango kaka basinga courant soka atali boye oyo na kotiesa bino courant oyo na ti lelo koto meme courant to na pasi ya courant papa koto oyo boza na courant te courant moko courant na bango bapesaka kuna esika bato baza na betablissement batekaka masanga na bao baza bamaison ya vivre frais soki tokomi na bapoko soki bazobenga soki délestage soki tour na biso okomonaka soki batie pa ale bapeti bagagangi kureye quelques minutes après ta libela. Cher ami internet, bozo que ça passe, c'est déplorable. Comment on va makamba boye na ville province ya Kinshasa parce que tu ça na Kinshasa. Papa, est-ce que pour côté bozara na passe ya courant bon mai. Mai écoute n'en parlait même pas. Mai même ngaya wa naza munganga, naza système médical na pekisa côté ba mai oyo mabulu to mela yango te. Puisque maye yaka boye na ba salité ba microbe ba biloko ndenge na ndenge o bazo benga diarrhée rouge ou bien de santeria mibienne bacillaire donc tout ça mal vie mais ba to ba peuple na biso sala nini tango komona maye ezate akamata maye libula meli. Bongo, pourquoi basali boy ezaki nini? Tout justement. Eza avenir to eza nini? C'est pour cela na memi maman. Yakana. Yala na lukana loya. Omoni ko. Eza lupango. Eza lupango. Ka lupango yango. Sikoyo lupango ba isola ngo awa batie mai. Ba fongoli terrasse. Yakotala Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Oui, expliquez nga. Abonnez-vous massivement à la chaîne Nabiso. Tozole keza ba parcelle na ba avenue de ba lobby ba mainde et sala yango boye. Oza ma pangu ya batu. Et sala bonjour. Ba ma pangu ya batu. Ndo ozo mona toza na commune ya Selembao. Awa esika tozali na commune ya Selembao quartier Konde vraiment bandeko oyo bozali banda bozomona mamba boye ndeko moko ozali banda omona otika commune na yo otika quartier na yo Konde tala lelo ba habitant ya quartier Konde
ba habitant ya quartier Konde ndenge bazo vivre vraiment ezali pasi mingi ezali pasi to sunga parce que ko vivre na ba condition oyo ezo sala pasi makasi. Oui, to telemi awa papa. Canal oyo eza canal moko eza ko de impact te. Canal oyo eza ko de impact comment? Soko zo mona kuna ndenge na tel seko kuna mai wana o ezo tourner na place wa. Oui. C'est-à-dire que ezo uta wapi? Ezo uta justement na grande rivière. Oui. Siko ba peuple tuza côté oyo batimolia. Na ebiti na batimula ki yango te mais siko batimolia. Tango mai yak. Oui. Au lieu les kambala moko tout droit na mai na grande rivière, ale mai dévié bon. Les côtés na canal. Côté na canal oyo. Que kuna parfois kuna bukani par manque ya courage ya kutombola zelo. Sike bukani mai yaka bon. Ezo ya bon. Siko mai oyo eza mai ya nini? Mai ya kalamu. Mai pardon? Kalamu. Mai oyo. Rivière kalamu. Kalamu ya funa yango. Kalamu ya funa yango. Yango ekende ti pont ya Sendwe. Pont ya Makala Ngunza. Oui, oui. Allez, l'équiti. Exactement. Yango. Donc kalamu oyo tozomona cher ami internaute eza ba kalamu oyo eleka ebimati ba côté ya ba bongolo ebimati na ba sendwe ti ba paka juma kuna ba maya ba kalamu oyo ebima ekenda ko tutana tina ba baramoto nde tutana na ebale. Sikoyo papa nazomona na ngambu kuna eza bandaku na ngambu boye eza bandaku nyoso tozaka kana commune ya Semo na quartier Konde. Oui, tozaka na oyo kuna na ngambu kuna ezali quartier mususu. Kalunga. Kalunga commune kaka ya Selembao. Mais munga fula na district lukola district ya munga fula ezali ba commune na ngamba de district ya munga fula mais commune ya Selembao kaka. Bon, maintenant quartier Konde. Quartier Konde nyoso. Konde. Bon, maintenant omoni maman omoni ndenge bato tolal si boy. Zelo bazo timula boy. Zelo. Ezokende bo, ezokende bandako. Pono ko protéger ka bandako. Porque babodiro ya kalamu ya like peuple a timoli. Pono ko protéger mai ya na bandako te. Nde yango siko tozozanga. Sikoyo mama, pardon maman, le quoi maman de baye binda ku bien parce que papa bakenda na ba misala. Okoko yebisa biso ba difficulté ya makasi penda à part courant na mai nandenge ya makasi pe déjà eza yango parce que bozo dinda et tout. Par rapport ya ba ONG ba sala ka ba ya ka rotika ba biloko niti na ba quartier pona ba lisungi niti ya ba zelo awa suki il faut boto bozwa bandaku na minozo isusu mai te to ba mapangu ya bato ezinda lisusu te bakoki kosalela bino nini ndekto ebisi ndekto lobeli yo boy pona kosunga biso imoko bokoki koyeba pona ba mai fuko ranger kalamu oyo to kukalize kalamu to ti babaraji pembeni po batonga omonde batonga na kota 20 mekuna ngombo yebisika ngo wana bon so basali biso ta bongo na bandi bakane kalamu oui wato mo maite ndengo moni bandako wana tala batu baza sute boué bakima ozomona bandako ta ba porto polele moko awa pe bazate nyonso wana ozomona kuna nyonso wana mona pesi mkongwana batu bazate ka batu bazoleka mapangu kitoko nyonso bakibaki Pomoko mama na moni pomo basali kuna bandako nyonso batu bakima parce que maye côté la baona ndako yango ekimisa bango kibangona ndaku po kalamu yena zelo no akundi pont wana siko mayi moya ko de kaso ezalité zelo tondi mayi apesi boy biso no solai koto tolaki na passe ka ko supporter bango ba musuku ba ko supporter te mayi so ko mondo ko na mayi ko sakana te
moya kosupporte te. Merci beaucoup. En tout cas, boza ebele ya ko abonné na chaîne Oyo. Boza ebele o boza déjà abonné, pardon. Boza ebele Oyo bozo mona ba vie ya peuple congolais ndenge nini bazo vivre. En tout cas ngai Fanny Sosa, ceux qui na quitté na mabele Oyo lelo, c'est parce que na yo kaka pasi ya ba quartier lokola Oyo, quartier Konde na commune ya Selemba, tandis que toza la ville ya Kinshasa. Tozali vraiment na entre papa lobby entre quartier Kalunga. Quartier de Kalunga Konde na pembe na mai. Pembe na mai bango nyonto bakimi likola mbula. Ba détruire mbula détruire bandako. Tozalaki inonde kote bamutu basi batiki bandako basi baza kofana baza kufutila bamutu bazoko kufutila te bazali pa bandeko na bango. Eza vraiment passé mobali lokwa yo siko oza penza moi mobali ya quartier et puis oyebi mabele na onde ni nezalaka. So faut basela bino quelque chose rolobana bandeko o bazali banda ya mboka na biso Congo bamsu baza na ba Paris bamsu baza na France bamsu baza partout dans le monde okoko ebisa bango ni. Ya biso ezaka ke lisungi baya ko région de biso awa talaka mabele na biso tonyo kwa mipoto bimisa zelo ana kalamu ezalaki pasi matite botaki awa nyoso kalamu ezalaki lisusu te yo to senga bayo soutenir biso talaka nde tozonyo kwa mapasi toyeba te tokokende wapi mapangu peka tozana ngo peka ka yango sokokende wapi donc mingi oloba kutu ezate donc yo mo chef de l'état talaka ka biso nde tozonyo kwa talaka biso nde tozonyo kwa tozana bela koloba te ya kosunga biso na bapasi ya mai oyo donc ngana zana mingi koloba te papa. Bon, je regrette beaucoup d'abord pour le comportement de Brooklyn Nabiso. Brooklyn Nabiso, par exemple, petit moko, bakita kesika peuple a fandité. Bakita kate atia muke, bakita atia kutu rien et le côté. Or que côté yo, na prince ka kesika wana ka basuka kesili. Soko yoga tindi ba Jean awa, bateki kama ete na lupango, mbongo wana bakabuli bale. Bon. Pour y visiter quartier si le peuple azali on a contribué na peuple na Congo et souci wana ezalaka. Alors nous demandons aussi à nos autorités baya ko visiter parce que bango nde ba esengeli baya ko bango batambongo ebele bango nde batesengeli bafanda koto baye babongisi ba bazui batu batisala ta marché awa bien ba etan ya bazi babambisi batonga ngo bien batu bafandi. Mais bango baza kuwela kaka bisika moko batu bazali akiko bota ndako ya pauvre ya tongi ndako wana. Est-ce que ça malam? Donc et arrivera pe koto ozana lopangu na yo ba botoli yango. Aya kusala nini koto bango ba wela ka koto ba ma campagne kote bato ba isika bato ya bien isika malamu nde isika kubota lopangu. Papa ezana mwana moko ya quartier Konde azali banda ya pays comme na ko baza na France Paris, Belgique, Bruxelles, et yangwana Belgique. Sikoyo, soko kokolo banaye ata la quartier naye oya uta azape na mbongo ebele asa quelque chose oyebsene. Soki mwana ya quartier Konde azali obie Kalunga pembeni ya mai. Bon, tosengi bino bokende pamba te bokende pona ko bongisa mboka na biso. Ba revenu alfo boyaka na ngona kata mboka bune pe bosala eloko moko kitoko po Congo développer. Mo bino bombongo na bino na yebite soki botinda kango wapi ba mususu kudu bakome ko bana soki banani oyo. Bon, to boyite me fo bo pensaka pe pa na biso awa bo pense oyo kotala o visiter quartier na bino Kalunga na Konde omoni alba na kei tango na kuzonga boya na koya kusala leta to osengi na leta kolabone na leta basata wenze munena babongisi mbeko développer ke boyma to fana mawa ba pompe zate courant zate po yangwane sipami yanga tongaki po yangwane sipami ko nani yanga lobaki bakata po wana te ye moko ya kobongisa mais siko to comme sur la saison de pluie. Bon, maintenant nous regrettons tout ça na bien inquiétude mingi tango mbula eko ya to kusuka ndenge nini to kusuka ndenge nini yangwana sengi et pas bino bato ya Kisasa bokende na bapoto sokoza na suza kobongisa mboka yakawa mama lobi nini
nalobi na pont wana mai ezoleka te lokola yanga alobaki tolongola te ye moko aya kolongola akobongisela biso soki aza na baretard oyo aza député docteur yanga député me abimaka pe te azwaka pe te asali biso pombe azwaka pe te asalaki bonne foi asalaki biso bolamu mpenza be sikoyo otala mbula na ekobebisa siko fale longwa mpo lere tokóma na saison de pluie tokozala kimia te awa ozomona bilanga oyo mpo eza na elanga ntango tokóma na mbula bilanga nyonso kuna okomona yango te tona pasi mai moni ndenge atizoli boye ndenge atomboli boye d'après ye amoni ke ça va nzoka ne mai eza na se yini fasiki mai ezokende te ekosala nini zele bana kokita avec le temps komona mai bando soinde na kata ndako esindaki deja atia tomboli yango deja une fois oza mama ya quartier Konde to ya quartier Kalunga. Naza mama ya quartier Kalunga. Basalela biso pont epa ya docteur Yanga. Mais pont eye ko détruire ma etondi ekangi mabele ma moye leka ezate zielo etondi. Yango tozo senga bakonzi auto vota biso na quartier Kalunga boya ko sunga biso banda kunyonse bukani ekota mai boya ko sunga biso botimolela biso kalamu eya profondeur pourvu que mai wana eleka ngana za koto yo boza pe na problème ya érosion ezali na malanga mais caractère koko kota na nzela kinkosi eyeti na kalamu wana ebandi ko timola terrasse nzela kalamu eza nini s'il vous plaît na moni bandeko nanga basimbelo moko neti o eza nini zundu nde nini kisimba ya kalamu oyo babalolaka mabele oyo grenouille ya munene yoka docteur grenouille oyo yoka ataka ngu grenouille to o eza nini te o babenga nini ligorodo te eza zunda munene baliaka yango même nenter baliaka yango eza cher nenter batekaka yango pour lia kuisa grenouille c'est grave mais bino boza ke bino boza na ba avantage parce que bolia biloko o bakonzi baliaka neti grenouille o emonanaka na pasi mais na quartier quand même obi ke Congo toza na ba richesse ebele tandis que na quartier Konde donc na ebité na ebité o yazo yende mutozo luka ba mutazo kanga ba Konde yango yeyo yes donc yaka oh là là donc tala azu mususu neti oyo ya olobate donc azuzu angona oyo eza nanu nini eza singa ya cordonnier ya ba cordonnier te crochet na te ndobo na te moi elo mobo ezela nanu na te moi elo mobo pona na zoyika pona ke lia epo mboke za mabe ba confirmer yeli biso ya makanda bampiaka mambebele non total la place bakangeli en tout cas vraiment cher ami internaute vraiment place mo tano ngana ko lia place bilo aboy pour ne pas se leki kaka ba maya kala mo elongwa e debore tina bandako na biso boye moyena lala ezadina ngela pa ba voisin pona nini kasi papa nanga mama nanga soma lupango koto yo donc sala ndenge nini pona vivre boye sona kande bona mbonga walie ezate na sa na pese ba zundu o ba pato waliaka bise bimaka to kaka grenouille ba bimaka minene pele o bangolo bomona bateka kana ba marché libé o bateka na ba marché liberté wana yo kaka na ba nyo nzombo awa nde bimaka kana tango oyo kaka na ne ma echola ka. Merci beaucoup en tout cas chers amis internautes. Papa Lingalo beloko suka, aloba eloko moko ya suka comme ça, to conclure le lot awa bongo na quartier Konde, to conclure bongo na quartier Konde, tozo mona eloko moko ya suka, oza ba jardin donc. Ah bino boza bien na quartier donc Congo eza tellement na ba richesse, omoni oyo eza ba
Oui, papa. Oui. Monima ya kalamu. Ekote la kabiso mususu ya kampanti boye na mpanti boye. To tona na mai biso ngana force ka to zobe ma bazelu yon automatisaki lupango oyo. Muze basaki yon automatisaki na basaki. Soto bata basaki te mai ti lelo ngeza la ka. Tina ka ndako to ekote la kabiso. Nde bo sali boye bo s'attendre te ke mai ezana se. Mai ezalika na se. Sikoyo bokolo ba nini na bandeko na bino o bazali banda bazomona bino na quartier Konde basaela bino nini baya ko bongisa so kalamu nde tonito bino nde bato oya leta boya bongisa so kalamu oyo tozonyo kama mingi vraiment na ba souffrance mais ezokota la biso mana katanda kutina na katanda kutozonyo kama vraiment. Merci beaucoup cher ami internaute. Donc ngana komi nanga ko koma na suka nazo explication ya papa ayebisa biso tozana quartier Konde na commune ya Selemba na se côté ya Kalamu. Canal mususu yango. Canal oyo mai ekende suboize. Mai ezonga kaboy. Toza na quartier Konde hein, quartier Konde na kutena mama azope explication mukie parce que aza mama ya quartier yende asala bilanga mama. Biso awa to dindi tozomona nde tokosala te tosala bilanga mai ezo déranger biso tozokende kosomba bakisi bokotya nyonso dindi moyen ya kosala kutu eza te yango wana nde tozotalisa epai na bino bosunga biso mpe botala mosala tozosala bilanga ngo neti oyo namoni otie na se oyo nde ezali bakisi ya kotya na bamatembele oyo tozosala bamatembele yango oyo tosalisali sikoyo biso to nga na centre ville na lo na matembele me na tiaka kisi te bino botiaka kisi oyo eza mpona nini esala nini na matembele biso totiaka kisi mpo ekolisa bamai ndenge eleka moye bamatembele ekola vraiment eza te il faut kaka kotia kisi mpo emata bamai eleki vitamine totia vitamine na engrais chimique mpo babiloko emata mai eleki mingi. Maman Lili, moi c'est ya capitaine, ya papa José, lieutenant José. Hein? Kala patu comme mona boye kotoyo. Maman Lili, pardon papa, Maman Lili ba difficulté nini bozalango awa na quartier Konde parce que toza mposa bato bazali banda ya pays na ba o bazana pays bazana ba mbongo ba moyen ba osalela ngo eloko te. Bazo sala ba dépense inutile tandis que ezana peuple congolais pe aza place moko boye ezosinga lisungi mais aza mutoko sunga ete yango biso to kiti awa poto yeba ba difficulté nini bozana ngo lisungi nini bozana ngo posa oyo bato wana bavandi ba osasaka na mbongo ba olanda biso ba ko pe kosunga bino difficulté tozana ngo mai ezoboma biso makasi il fallait soki tosengi lisungi balongola biso bakolongola biso te mais lisungi na biso ezali ke batindela biso ne fiske tracteur e afungola banzela bamai oyo etika kokotela biso na bandako donc nde toza boye biloko nyonso ekenda na bamai nyonso tu ekenda tindenge tozo vivre na ngolo ya nzambe ka sans nzambe tokoki kovivre te. Merci beaucoup ngai papa, merci na moni déjà quartier ndenge ezali en tout cas naosala ka musala musala na ye osala ngo parce que naza na souci na bino c'est pas donné à tout le monde akoyaka aboya ye aya filmer bino aza na intérêt mon côté soki na sali yango c'est parce que naza na souci ya peuple congolais pour l'amour du Congo ngai Fani Sosa na kitaki na commune ya Selembao na quartier Konde baza en face na quartier Kalunga na ngambu ya Monga Mfula donc kalamu nde mutu eke kaboli bango biso tozomona ka kalamu mukie tomona isusu kalamu comme ça toyeba ndenge nini vivre nango nano soki mai koti na se soki mai bakanaliza yango ekoti na se ekoti na se koto oyo tozalaka mwa kimia tokozalaka mwa kimia mais mai eza likolo bato bakosala misala baza te. Donc kalamu emati komata faut batimola yango faut batimola yango pena en profondeur koti comme ça zelo ezongi na tosali ba bordure mo kitoko to planter ba bambu lukola boye partout bana bazo sokola na mai donc
Et ça vraiment pas si mingi. Merci beaucoup pour nangai na ebite soki na loba nini. Ngai fani sosa nazo sala kaka musala à part musala naza eloko musala osala te. Papa est-ce que soki mutu moko aza na posa aya ko aider bino awa tokozwa numéro na yo ya téléphone? Oui, numéro na ngai ya téléphone ezali ngai commissaire Moni naza na funa na district ya funa naza munganga. Bon, numéro na ngai ya téléphone 090 37 99 106. Numéro na yo bandela yango lisusu 090 37 99 106. En tout cas, naebite vraiment bosunga balobi mutu oyo asungaka nzambe pe apambolaka. Donc totika kosakana mbongo na ba futilité ya pamba tandis que bato moko bazomona passe quelque part. Merci beaucoup. Merci beaucoup chers amis internautes. Tozaki ebele ya kolanda ndenge nini tozalaki na quartier Konde na commune ya Selembao pona kosolola na bango na ba difficulté oyo bakutanaka na yango. Lelo ngai fani sosa na loba nini parce que nga na sala kaka mosala nga mosala nde eleka makambo maloba na ebele mosi mbinga oh je suis na mitia penza enjeu pour l'amour du Congo pona koluka info nyonso tout oyo na koyi koloba na ebite bana ya quartier Konde Yaya lobi boza Kinsala Game président Nick Mayobo na pesi mbote siko zwami wapi na quartier na pesi mbote na ngai na Diego Tokyo Japon bana nyonso ya Tokyo Japon na pesi bino mbote wana baza ba habitant ya quartier oyo esika nazali na pesi mbote na bana nyonso ya moto ya volcan ngana bino tilifobo mota volcan ngana bino tilifobo na prise de vie nazana ndeko na nga ya mobali ya mbinga nazana ndeko na nga ya mobali ya mbinga ya lingaka te batanga kombo na ye na suki kaka wana mon réalisateur na pesi mbote siko zali merci na musala kitoko aboya batanga kombo na ye ngala suka kaka bongo nazoloba nini ngai fani sosa na loba nini na pesi mbote na ngai na homme piano bébé gu ya moto ya volcan bébé gu na pesi yo mbote ebele homme piano ba gros bisous à toi na pesi mbote na ngai na Saint Mozalissimo Santo asimbi biso na moto ya volcan na pesi mbote na ngai na bato nyonso balingaka ngai fani sosa ainsi que ma maman chérie, maman Célétine Iyefa, obota mwana ya mpinga oyo wapi na pesa nga kaka bino mokongo. Na pesa bino mokongo po ngai penda sa complexe fani sosa na pesi bino mokongo. Kotala ngai na mokongo te, talanga mingi na elongi po yango nde ekoyebisa yo makambu. Po ngai nde makambu fani sosa soko boyi pe osali mokili na yo pona mokili ya batu nazalaka te na kotikalaka kozala te ngai nga fani sosa na mokili ya batu na kozala te na kozalaka kaka na mokili ya nzambe po mokili ya nzambe nde makambu pesa kaka makambu ya Lolo Swami TV nde makambu yango wana na lobi abonnez-vous massivement na ya Lolo Swami TV Fani Sosa Lumière. Monanga Innocent Swami ya Lolo Christophe. Soki olingaka ngai. Soki pe olinga no ngai te. Kotaka na YouTube beta ya Lolo Swami TV. Ya Lolo Swami TV. Cliquez na s'abonner. Pardon. O s'abonner na ya Lolo Swami TV. Et o salanga bien. Et o salanga elengi. Osali sangai ya Lolo Swami TV na lingina mona bino ebele wana posa otala théâtre olingo yeba actualité ya mboka wana posa oyeba makamba musique kota na ya Lolo Swami TV. Peuple congolais,
Congolais partout dans le monde, bisogna surtout s'abonner massivement à Yalolo Swam TV. Yalolo Swam TV, ba télé-réalité, ba mission, ba théâtre, ba gag, nion souhaite les comédies à RDC, s'abonner massivement à Yalolo Swam TV. Yalolo Swam TV, mon pépa sika. Yalolo Swam TV, check. C'est pas pareil. Ok, s'abonnez-vous massivement à la chaîne. Oh, il y a Lolo Swami. Il y a Lolo Swami. S'abonnez-vous massivement à bien. Vous verrez vos comédiens que vous préférez dans la vie des natures. Donc, s'abonnez, c'est bon. Na mokili oso mutu boyoke la ngaite. Faut yoke la nga. Pour la petit frère Jésus-Christ. L'homme qui n'a pas de microbes. L'homme qui n'a pas de péché. Mais bon, c'est la ligne. Vous s'abonnez à Moko. Swami Yalolo TV. Hein? Abonnez-vous massivement à Swami Yalolo TV. Vous s'abonnez massivement à Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV nde makambo, nde masolo ya kitoko, nde ba émission, nde ba théâtre ya kitoko. Bo s'abonner massivement. Bisous. Na bino nyonso. Eloko kaka moko nazo senga bino. Eloko moko. To s'abonner na Yalolo Swami TV. Eza chaîne oyo ezolakisa biso ba théâtre ya kala. Faut s'abonner massivement na chaîne na biso ya kitoko Yalolo Swami TV. Boyebi Yalolo Swami TV. Boyebi ndenga komaka. Boyebi ba filme na ye, boyebi chaîne na ndenge ezalaka. Apesaka makambo. Bo s'abonner massivement na Yalolo TV. Yalolo na biso Yalolo na biso moko Bo s'abonner bokoto. Abonnez-vous massivement chez Yalolo Swami TV. Abonnez-vous massivement chez Yalolo Swami TV. S'abonner, c'est TV de Makambu. Yalolo Swami TV. Ya biloko ba niveau sko alikolo Yalolo Swami TV. Babi Yalolo Swam TV nde makambu babaki yenda kofongola chaîne te sia Yalolo Swam TV nde makambu babi bafwani ya Arlette bulinganga mingi Arlette ya lisusu awa aye lisusu na Yalolo Swam TV bo s'abonner vraiment ba film kitoko ba gaga kitoko makambo kitoko obino bolingaka bokutango aw na Yalolo Swami TV Onde TV ba film elengi ba gagi ya gu ba film ya sukali oyo kozongisa bino donc oyo pe sabino plaisir bo s'abonner massivement na Yalolo Swami TV ya ngone makambo Yalolo Swami TV. Donc il y aura tout là-bas, il y aura plein de choses. Donc vous s'abonner massivement. Je vous invite tous à s'abonner sur Yalolo Swami TV. Basala basit bakosa vieille, ba garçon swag baye. Ah ouais, ça likambo expression corporelle, faciale, diction, Hollywood ya Congo. Na Yalolo Swami TV. Yalolo, umela. Yalolo, umela vanda na kiti na yo kwa, vanda na kiti ya mbende na yo. Awa toko lata bilamba. Awa toko jouer. Ndenge nan ba jouer te. Yalolo, Gilles César, capitaine de l'équipe, acteur principal naye. Naye Yalolo, naye. Bana poto. Rendez-vous ezao. Premier film, Tina dernière film à filmer, bon la featuring. Nebo s'abonner à Yalolo Swami TV. Quand on parle de Yalolo Swami TV, c'est que les condina bango, nous tabanda ba makambuana. Yalolo blague télé, Yalolo Swami TV. Mon ba dimension ba film, pour vivre ba dimension ba scénario. S'abonnez-vous à Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV, makambu.